Saratola, olobi Karine Mokonzi, yende mutazana monopole, bakote la kaka ye, bakote la kaka ye, Yvette Kalombonde, bakote la été. Pape Diop, tu sais une chose, moi je cherche mari. Tu as compris? Toi, tu crois que c'est facile de trouver un bon mari ici? Mais moi, je suis là. Tu es un petit bonhomme rabougri comme ça, il ne faut pas t'amuser avec moi. Toi, tu peux me marier, moi, Fatou Ndiaye. Mais si c'est pour les affaires, là, moi, je peux te faire ça bien. Tu peux même pas me démarrer là où tu es arrêté là, mon petit. Faut pas m'insulter, donne-moi. Donc, comment, yom te le bibongozi, comment l'internet, kaka mutu moko, azana droit, afinga kabato, si maba kote la kaye, ba misusu batika ka bango bongo, Yvette Kalombo, batika ye bongo. Saratola, de plus en plus, komboana ezolanda yo. Femme insensée ezolanda yo. Yangwana avant, o kalikile malamu o benga, basi ya poto ba insensé, il fallait oyeba. Soki yo oza ndenge nini. Omoni yo na ye kuna subo zokola te bato bakoli. To soko yebaki ke yo oza insensé te. Awa obengaki basi ya poto ba insensé, siko olinga kozala na bokebi na makambo oyo obando loba na oyo bando sala. Zela na explique yango malembe. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Saratola, tala malamu, tala malamu, tala malamu. Yvette Kalombo oyolobi na Karine Mokonzi, nani bakotelaka ye. Toloba bien, motu bakotelaka ezali Yvette Kalombo, eza Karine te. Oh, donc soyo marambo salaka wana yo monango salaka course nanga, en tout cas nga na oyebisa yo otika l'échec. Karine muta kotelaka ye azate. Karine aza na batu na ye. Eza différent. Tala kaka na makambo eleki sikoyo. Avant ozonga banda Yvette Kalombo, abanda kotumbola Karine Mokonzi. Landa bien. Tango Yvette Kalombo abandi sikoyo makambo yo. Tala na ba site ebele en internet. Bakoteli nani? Bakoteli Yvette Kalombo. Nazolo bana likambo kaka oyo. Yvette Kalombo abandi na Bibi Kapinga. Akotisi na Karine. Alors tala bien. Nani bakoteli ye? Eza nango d'internet. Ozape na ba mega ebele. O charja. D'avance ba mega ngo obenga ngo wifi. Benga nga kombo ko benga. Et si la gâte ezalaka ya 1 mois. Osomba ngo na 100 €. Alors, na 100 $. Alors, yebisa sikoyo. No tala yomoko sal examen na makambo tomoni. Na bon sens. Nani bakoteli ye. Donc, bakoteli Yvette Kalombo. Soki to zongi ne bandeli. Banda Yvette Kalombo abima. Abima na kofinga Karine. Na tangu Karine abimisa ki ete me. Na tangu abando finga Karine. Omona Yvette Kalombo azana batu nini. Azana bangote.
totiaka banda ya na internet ata yo bando ya na internet osala batu nini osala bango te. Alors tango yo ozanga batu Yvette Kalombo azanga batu sikoyo tango batu ba ye ba site nyonso eye koloba po na ye ba ye sima na ye elakisi bakoteli ye. Siko Karine Mokonzi ba site boni ekotelaka rien. Ba site o ezoloba ezali batu ya Karine. Soko moni site moko elobi spécial. Par exemple, Noko de Show n'Angleterre. Soki alobi parce que alandi makambo ndenge zo kende po ya lobaka asalaka ba émission ya ba frais na ya ba fait divers ya makambo ezoleka ebele na société. Sikoyo amoni effet de société likambo moko ezoleka na mama YouTube na icône yango alobelaki yango po aloba pe akotelaki Karine te. Alobaki bien alandaka ngo mingi alandaka Karine atalaka yango aekoloba. Donc bato mosusu soki baekoloba pona Karine na makambo ezoleka bakotelaka Karine te bayaka ko éclaircir situation ya makambo ndenge ezokende. Mais Karine Mokonzi aza na bato yo bakotelaka ete mazali na bato na ye. Wana règle ya kati internet foko ye bagango. Femme insensée ezalaka basi na biso ya potote eza yo. Alors Saratola yo eloko okoko kotela Yvette Kalombo to eloko bokoki kosala associé ezali kaka likambo ya bolingo. Wana nde boza nango problème. Ozala Diego na ndako lakisa ye ndenge ye pa kokoza na Diego. Akoko vivre na mobali na ndaku, mobali yango aza na ye na condition. Neti yo Diego aza na yo na condition. Donc, couple sur contrat verbal. Yepe la kisa ye, lobaya, pasaka kaka neti ngai, bamonaka, ozata na mobali, etchaka mwa respect. Terempe ozanango, mobali wana, lokola zaka mwana mobali, soko zuye bien, na ba condition kaka boko signer contrat verbal, a osale lope bilanga. La kise makambo wana, surtout koyaka kokosa te po yakanisa akitsa motema ndengo lobi nga soki na zongeli makambo yo na lobaki na koloba susu makambo ya polémique te makambo ya bato te soki na ye parce que kweyela ngai nga pe nazala na même situation yango natali Yvette Kalombo nazana ye na likambo ya gravité na ye nalakisa ye nga mpe na pasa ndenge moko. Saratola opasa ndenge moko na Yvette Kalombo te. Tangu yo zalaki na je cherche une maison à louer, wana Yvette Kalombo azalaki toujours je dors chez ma sœur Jolicia, chez mes parents. Wana yo qui cherche. Tangu yo komina, je recherche. Okomo luka pour la deuxième fois. Wana Yvette Kalombo bazwelie ndako. Bon, azwi ndako aliboso par hasard. Alongwe, balongoliye akepa Jolicia, si makomi na ba je recherche. Donc yo bokoka nekaka na je recherche mobali oya kopesa yo motema mobali oya kolingwa na motema moko
mobali oyo bandomona mwasi na ye eza yo. Po Diego amonaka teke yo oza mwasi na ye. Diego amonaka ozali sauveur ya ba moment difficile. Diego amonaka nano atongi vite. Donc yo na Yvette Kalombo bozana je recherche un homme. Oyo akopesa nga son cœur, motema na ye. Oyo akolinga nga ndengo yokaka basi ebele balobaka. Mobali na nga ata dekone libanda akoya kaka wanga na za aéroport. Mobali na nga atake wapi kaka ngai. Ou bien bato mosusu ndenge balobaka na baninga na bango basi. Balobi mobali wana yo kanisa koboya mwasi na ndako pona yo. Oui. Soko yoki bato bazoloba bazobimana mobali ya bato bazoloba okanisi mobali wana akoboya mwasi na ye pona yo, alors elakisi wana nde mobali. Ata dekonaki to adekonaka elakisi ozana mobali. Mais sikoyo Diego ndenga zawana soka bimika na mwafi moko yo okoye komi boma. Parce que oyebike akoko kende, azo kende. Omoni problème bozanango na Yvette Kalombo yango wana. Problème bokoko luka solution. Na lobi teke bozangi mibali bakoko linga bino bazali. Wana problème ezate. Na lobagango tout le temps. Mwasi nyonso abongi na libala. Mwasi nyonso azana mobali ya kukozwa ye bavandi telewa. Ozala ndenge nini. Mais Diego aza ya yote. Yvette Kalombo yepe nana zo ya yete banda abotama tina mukola lelo. Bomoni problème bozanango yango wana. Yango wana. Soki tango bobotamaki ya bolobaki biso mibali tina te tokozala bongo biso moko. Wana problème ezate. Ou bien tango bozalaki nanu badolescent boyebi mibali te. Bozwa deja idée ke nga nakobala na nga te nakobota kaka. Eza bien. Osomona wana ata mibali bazokenda bango ata bazotika yo banda bomwana okanisa ozano yo moko. Po eza na basi tango mona kaza femme seule adesida penza ou bien asepela na ye azala femme seule vinyonso. Abala kaka po balobaka oza mwasi bala okobala mokolo nini otula yango abala. Mais na réalité na motema na ye alingaka kobala te alinga nango te. Même mibali neti nga papa robo lelo naza homme seul. Eza te nazosala fete. Non. Mais banda nazala adolescent nalinga likambo kobala te. Na kalikila kaka na kobotisa basi nazo kipe na bana azapa na bango. Soki kobala akotikalaka kovanda na ngai te na kotia ye neti ba parisien baza kosala na kala yasa na poto mwasi aza na fric ata babali ye na famille ya mobali azobokola bana kuna na distance. Ndenge pe ba musicien basalaka ndenge ba politicien basalaka. Donc na banda kolinga nazalaka toujours nga moko. Mais soki nazalaki na couple parce que mokili mutu ndenge tiaka pression ndenge bazo kalikile yo obali mami wata oza na ndaku ozosimba mbongo na poto obala mami wata ozosimba mbongo oteka mukongo. Alors yango na desida nazala na couple na Afrique pe ndenge moko ozokende Afrique balingo bala. Mais
soki yo vina yo penzo lukaka mobali vina yo penzo linga ya couple alors yo na Yvette Kalombo soki boza bongo likambo bokoko sa nango makasi yango wana likambo bokoko sa nango feti yango wana soki bo trouver mobali oya kolinga bino mena likambo yo Karine Mokonzi bakotelaka ye te aza na batu na ye na likambo oyo etali bolingo Karine Mokonzi ye boye Karine Mokonzi mibali balingaki na motema moko mibali bapesaka nyonso na ye tikala lobaka mobali po bawana bazala mibali te mobali eka maréchal père bapeti mobali oyo bino nyonso boyebi yango pe bozomona yango bozo sentir awa penza motema moko bakomi mutu moko bakomi kutu te bazala deja moto moko po bayeba na kala avant eka père bapeti maréchal aleka bisika oyo partout alekaki motema na ye lobi motema ne emonaka kaka Karine même ntango na boti te po Karine amonanaka na baimage Karine amonanaka na baimage nalobi te kaka motema ya eka motema ndako welela Karine mitema ebele me lokola motema ya Karine pe ezalaki kotala koluka serva Karine ezoluka kote mosusu motema ya Karine ezoluka kote mosusu ezongisi kaka bisika motema ezalaki pa ekangami na ya eka père bapeti maréchal mbala moko yango oyo epesi ba intensel epesi bino liboma epesi vertige soki Yvette Kalombo apike crise po na Bibi Kapinga apike po na Bibi Kapinga te akipe po Karine Mokonzi pourquoi kaka ye azwi eloko yo nga Yvette Kalombo presque impossible na zwa yango po Yvette Kalombo na yo Saratola eza impossible te mais presque impossible bozwa mitema na yo na ya mobali ekangami nka mobali ya solo oyo alingi yo alinga yo mpe akokontinue kolinga yo tiliwa alors bomoni yango bino kutu ba oyo yo kaka bozalaki na bango mikolo leka bokabwana balinga kute bokosola ta bakombo na bango ba oyo babotisa bino balinga kutu bokosola te sino te bakoya koloba bana wana baza ya bango te oyo Yvette Kalombo kutu eza confirme mwana wana aza ya papa wana te alukaka papa soki nani alukaka soki pe ezalaka bon nayebi te so ezalaka nani nandimi te ye me mokolo mosu akokosa biso o ezalaka ya mai nandimi te bon tokotala kaka mokolo Yvette Kalombo akosalisa test ADN mais pour le moment eza confirmé Yvette Kalombo mwana na ye Méchane azanga papa muta confirmango oyo alobaka papa na ye azalaka na poto papa wana a confirmé aza mwana na ye te tout d'abord atiendelaki biloko te asololaka na bango te po aza na bana na ye na poto akangisa bango mpe ennemi te aza mpe na likambo na bango te alors mwana mobali soka alobi bongo en tout cas Méchane azali mwana moko kitoko aza na boga aza bogos po aza na lugos aza beau gosse
beau gosse lokola méchant, en bonne santé. Pemba kitoko bongo. En tout cas, papa mokote. Akoya kowanga na mwana na ye, ya kitoko bongo, a plus ya mobali lisusu, ata ya mwasi. Mais mwana ne ya liboso, koma kowanga na ye. Alors, soka lobi bongo, aza ya yete. Siko tozo zela Yvette Kalombo, aloba na biso soki ya nani. Na tielie kaka ya Mike, par hasard, po ezala ngope possible kokozala. Po Mike azalaki pasteur te, azalaki simple frère pe Yvette Kalombo aza okangama na ye tout le temps. Alors, ya Mike, c'est normal. Face à la moi, à ces personnes autres. Donc, yé fois loba. Po penyel pazawana azoluka. Oya ko bota na Mike, to bota na Mike. A déposer les sous les loba. A bongo la sous mutema. Oya ko bongo la de. A commis chrétien les lo. Lobi azongi ne mu païen. Chrétien païen, chrétien païen. Donc, pour na likambo. Yaba Mike a bota na moi c'est mon sous. Toi bota. Penye la ko tikate. Yango Yvette Kalombo saratola bokele nzela wana. Kote bolingo oboluka nanu bozwate. Diego ndengaza wana. D'avance tango yokanisaka Diego ake bilanga. Akendeke pe ya solo. Menda bilanga kote Diego asalaka bilanga. Bato moso basalaka bilanga. Siko bato basalaka bilanga. Bazali bana mibali te mingi baza basi. Alors basi o basalaka bilanga. Bana wana ozomona kuna. Basi ozomona bazoya kosala bilanga. Bozomona bango bongo bato wa cité, bato pasi, bazalaka bio, bazalaka original. Aha. Po soko bake sukula na mai kako batokaka. Po ba ko boka na bilanga. Ba zio sarato lokoti na mai wana yo po sukula. En tout cas, yo moko kolapa obano sukula su na mai wana te. Siko Diego azotoka mai kuna. Bango pe basukulaka. Atazo ke toka mai basukulaka kaka. Et puis bango tangu Diego komona bango, bakosala ngo na nkote. Pe bakosenga papa Diego, pardon. E kozala par accident. Diego pe akosala tu akene talaka bango te. Bango pe bazala tina te bayebisaka ye, bakotala kaka papa Diego, akosala bilanga na ye, azokuna apemi, bango balobi tika to profiter ya to sukula. Tangu Diego akomona première fois, deuxième fois, troisième fois, Yomoko bakisa suite. Nazolo bano ponga nazalaki mwana muke. Mwana nchili. Alo nakendeke maya nchili na tongo. Pona usukulate. Pona kukende. Kukende babiato bilanga. Nasenga ba mama. Po bakiba na mikeme ba mama pona ngai. Mama naligina buka mapela. Balobi buka na nchete wane tela. Mama na ina buka manga sende. Buka na nzete wana tela. Mama bakokoti babuka kite. Ah bakokoti bakubuka lobi. Leka na okabelo moko. Soki na silisi. Na leki pembe na mae njiri mwa musika. O mwana moni mae ningani. Ser mwa koti mbala mwa di na mae. Na moni mwilambane na mupanzi. Na kangi misu na leki. O moni nege zala. Misusu pe na mona alati bilamba te na kangi misu na sambeli. Pona ki mwana mukyo ko mwana mutakala ya mukolo te. Ate mwana mwasi wakokani. Soko moni o sambeli au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Amen. Ok. O bwaki pe sori na tolo. Nga seko nagi nga mwana muke. Bien sûr, si na banda makamango. Ponga na banda na 6 ans. Ou bien 7 ans. Na 8 ans, batike langa mwasi. Alors, na sentakite, na devirjagi. Alors, sikoyo Diego Kao liso bakisa.
akemba pe aza pe na puissance ya kosakana te akesala bilanga Sara nazoloba no bongo pona salo motema pasi te pona lakisa yo yo corrigeaka toujours verbe je recherche kotanga te j'ai fini de chercher un homme non tu recherches toujours Iye kuna pe elle recherche toujours boko continuer ko rechercher ndako kaka te maintenant mobali pe likama ndako bokoka na bino na ye te yo ndako obanda deja banda kala ye afutaka te yo futaka koloba pe teke yo na internet tango yaki wadaki pamba olalaki libanda na bana tala leo ndenge komi lukuta tango yaki na internet ozalaki na RAV4 epola mais RAV4 donc yo oyebi makambo za kosala boza ndenge moko na ye te tango yo ozalaki na RAV4 yazalaki pa bapara na bango sima komi na Benji atiaki mwa mbongo azalaki nango ye pe na mbongo atekaki bazwi ndako ali babenga na ye akepa jolicia donc bosa bato je recherche pona kosukisa Sara Tola Karine Mokonzi bakotelaka ete azali na batu na ye atomoni mutu aye lelo alobi nga na ye kodefendre Karine aye tout d'abord liboso na sima ya Karine aye kokoma mutu ya Karine Mokonzi la baronne sima a défendre Karine aza na batu na ye atana lobite oyebaka nango nazo ganga pamba Sara Tola longola kombo na yope. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yania, donc il y a boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yania, donc il y a boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yania, donc
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.